Ba mama batata na komituna ka bandata ngwana mwana muke lelo na kumi na 71 ans mais tango yo bakanga ki papa ngana zalaki na mbula misatu mais mbula misatu ngana zalaki na yengo epesaka nga mwanda kisa mpwate na kwa kuyiba tina nini tata nangai bakanga kaye na ba cérémonie spirituelle ya papa ya solo participation na bisu izaraki il faut tozala esika papa avwandi mokolo mwana ndenge nzambe alingaki nde baya kokanga biso le 12 septembre 1921 tokangami ndenge bamemaki biso na mbanza ngungu maso wana bosibo yibi ezali lisusu na ntina te nalobeli yango mundele akangaki papa mundele aokaki likambo moko oyo ezalaki monene na makambo manso oyo esalaka ye pasi po ate aoka wala kimbango azali koloba il faut bino bamundele bokende po ate mokili na bango batambolisi yango na moto mwindo likambo monene 1921 le 30 juin 1960 tokomi indépendant papa Kofi na le 12 octobre 1951 simana 30 ans simana 30 ans même pas nani na jelaki kaka 30 années nalobaki na bino mokolo mosusu awa papa azalaki na boloko na koko kubenga yango boloko na musuni na mulimu azalaka libre yezu atikalaka 30 ans na kati na boloko ndenge nini na musuni azalaka libre kasi na mulimu atosaka ndenge baokanaka na tata na ye akokaka kobanda mosala te banda mokolo ya butami nde ya banda mosala ntango wana te ezalaki position divine muntu na mukili akokonongola yango te yezu atikali 30 ans na kati na boloko ya mulimu pamba te esika moko te totangi na mokanda mwa bomoi nde ntango oyo ale bamoni ye kuna akendaki na mboka boye akendaki te ajwilaki mokolo oyo ekokaki nde abandaki mosala mwa ye nsima na 30 ans papa Simoke Mbangu nalobi lisusu azalaka prisonnier ya mosuni me na mulimu azalaka na ye libre mpona nini azalaka libre biso ndenge totikalaki na mama nakobusanaka te pamba te ngai nakotaki na klasi nazalaki na l'âge de 15 ans nakoti na première année primaire mpona nini nazalaki mutu na boloko etindamaka ngai na boma na ntina mosusu te mpo na lavage de cerveau lavage de cerveau ezali eloko nini
pamba te bayibi malamu de bana oyo ata ndele bakulanda matambi nango papa kulutu ndenge binu bosi boyibili mutu adi boso akendaki relege ezalaki papa kulutu ye bakangi ye esika moko na papa mais kotina mai na relégation ye akendaki na le 7 octobre 1921 tandis que papa atikalaka lisusu na mbanzangungu ezalaki likambo elaka nzambe asalaka likambo lokola biso bato te akamati papa kulutu atindi ye na boma ezali sika nini bakamati oyo abokolaka ye mama kinzembo batindi ye na boma ntina ezali papa alobaki na tata mfuma mbanza yo okutikala awa okubima soko mokete donc de 1921 jusqu'à tango oyo papa mfuma mbanza soko napesi ye nzela te nde aya wana kisangani ya kuya na ye te banda 1921 biso yonso bakangi biso sauf papa mfuma mbanza papa alobi yo kotikala sinziri na mama atosaki papa Simoki Mbangu moto na boloko na Lubumbashi alekaki awa ndenge kolela na bino izalaka na bino mokolo mamisato me na date nini yakendaki kuna na Niangara bakenda kokanga ye na date nini ye akendaki kuna na Buta bakenda kosala ye makambo ndenge wana na date nini ye akendaki même ce que totali ba isika nyonso to okoka papa Simoki Mbangu ayaki awa to salaka yeboy batata na ba mama témoignage ambuta moto oyo azalaka na biso awa alobaki ete okisango nde ngai nazali awa na kisangani malamu nde ya kotala ngai mais soko natali ye akomi mbuta muntu kasi ye azali na ngai ngane mokolo na ye ye azali mwana moke kasi ake kokotana na papa me ezalaki na mbola nini esikita ngona papa asi akotaki na boloko nene na Lubumbashi ubie na date nini na tambuli esika nyonso tu na kati na mokili mwa biso na ye bobe oyo eza kosala biso bafilme na kanisi esika nyonso tokei balobaki tosalaki papa na yo tobetaki ye mbata totiaki ye boye tosala me likambo nini wana ndenge mama wana na Lubutu na nzila ya Lubutu ye alobaki na ngai ete papa nazalaki mwasi kitoko me tango oyo Simoki Mbangu masuwa na ye makangami na Coquelativille oyo ebengami tango oyo Mbandaka masuwa ekangami ba bengi batu na Mbandaka boyo kutala mubomi oyo alingaka koboma mukili mwa binu alingaki nde bomona mpasi ye wana boya kutala mutu wana leta pesi l'ordre moko oyo azana courage ya kobeta Simoki Mbangu ya solo bangu banso bakendaki ye mama wana ndenge mimona kende mutu oyo alingi ko privé biso bonheur na biso akei kulungula biloko ya mbila ezalaka na basende ebele atuni na mundele wana eske vraiment nakoko kubeta ndenge na lingi de beta ndenge yo lingi akamatika kabele eloko wana ya mbila oyo ezalaka pepe na nzete nango alungulilungi banzobe wana ale akamati papa sali boye wo elungi nyonso makila matangi ti poso oyo yonso lungwi papa atali ye alobi mama napesi yo merci okanisi likambo yo osali ezali kitoko nga nalinga kobebisa mokili nzambe atindi ngai mpona yo kasi ndenge osali boyo okukufa noki te ti tokomonana na mboka na yo okukufa noki te mama wana seki
mukolo na kendanga na lubutu nazalaki ngai mokote nazalaka na papa yambuya tozalaka na batambulo oyo na batata papa makusuli oyo ba tokutambalaka na bango totelemi esika wana mama wana ya kuyaka na nzete tango akumi tango amonika kabani kolela ndi ya solo ngai na betaka yo na mbandaka yo pesaka ngai itumbu na kukufa te ti mokolo na yo okumwana nga na mbuka na ngai na kumi na mbuka na ngai ngai yoyo ya solo na beli mingi na kukufa kate metala na muntu akusalisa ngai azali te na butaki na ngai te yango ana papa na ye kusenga yo bulimisi na lebi mama ngai te yo beteki papa ngai te alibi ezali kaka yo pamba te elungi na yo yango ana monaki limisa ngai nazalaki mwasi ya ndumba na buti te nazali na mamingi pamba te sikasiko na kumi na mbuka nga na kumi mpaka nazali na eloko kupesa yote akamati un Zaïre kamata pamba te musala oyo na moni sinaka yo mpasi yango isi ekomi mbuka na ngai nyonso tala batu bandimi ngai moya kundima ezali te pamba te na bebisaki kasi nazana eliki ete okulimbisa ngai esika nyonso tu tukei yezo bakangi ye bachiye na kuluzu esika moko na banani ba muyibi tokendaki mboka moko na bamutabobe tokomi na mboka wana balubi awa na mboka na biso tokangaki papa Simon Kimbangu mokolo wana bakangaka bamuyibi mibale tango bakangi Simon Kimbangu tokamati ye tochiye au milieu ya bamuyibi ngai bakobengaka nga nani bakobengaka nga nani ese bakomona mutu aya kusenga binu mbongo na oyo na ibake atukana kookisa binu soni te bango bakooka soni na bango oyo nyonso tu okolona yango wana nde okona kulungula namoni nano te mutu aloni makemba akende kulungula nguba bomoni yango yango wana bamama na batata papa Simon Kimbangu abeleli il faut tomitambulisa biso moko muntu mwindu akukuma mundele e mundele akukuma muntu mwindu makanisi ebele matambulakana na mutu na bato lelo yo tozali indépendant tozali kumitambulisa biso moko question na ngai ndenge bosi bomoni ba film ebele bomoni oyo ya Moïse bomoni ya Adam et Ève bomoni yango soko bomoni te bomoni oyo ya Noé ba film mususu izali lelo mususu lobi mususu na kamwenga moko mpona nini na kukutikala mikolo ebele boyo na Kisangani ya solo na mondi ezali butongusi ba mama batata muntu mwindu alungwa wapi bomonaki Adam bomonaki soko bomonaki te bomonaki mama Eve bomonaki soko bomonaki te ba filme wana to memi yango pa epesa bino mwa idée bomoni ndenge nyoka asaraki pena komeka mama ndenge mama akweyaki ndenge akwesaki mobanda ye bomoni bomonaki pe tango oyo Kain abomaki ndeko na ye bomonaki soko bomonaki te Sodome et Gomorre bomoni soko bomoni te esika nyonso tu wana biso tosi tokumi muntu mwindu alungwa wapi
nzambe alobi ete tosala motu na lolenge na biso. Nalobaki na mokolo oyo tozalaki awa banda na bomwana na ngai nazalaki kooka nzambe akamati mabele ngai mpe ntango wana ale soko naoki nzambe akamataki mabele nakai pepene mabele nakamati mabele nasali comparaison na mosuni na ngai, c'est-à-dire conclusion na ngai ezalaki toujours nakanisi ngai muntu mwindu muntu nasalaki lisumu. Soko mokili muzali komona kampasi lelo banyoka baza kujwa swaka batu abomi mpe mutu ba lion ba léopard ba tigre ba etc. biloko wadi bizali kobomaka muntu ezani tina na ngai mutu nasalaka lisumu pamba te tango na paradis terrestre avant que Adam na Eva basumuka nyoka ezala ndenge nini omoni ye okamete na maboko okuswa yote boko kokutana na lion kusala yidi kamute bokutana na léopard ou bien nyama nini ekuswa yote ekuboma yote pana nini bazalaki na mibeko bomonaki tango Noe akotaki na nzaza na ye dikamongo komi ndenge mususu tango mususu okuko kanisa ndenge nini wana ye lion Noe abengi yale bokota bango be mibale ndenge nzambe alubaki kamata mibale kotsa kuna banyama basusu bazalaki kuleka monene batwa biloko wana ezalaki disusu na ntina te poate bango babika kasi omoni lion akoti molongo na mobali na ye na mwasi na ibaki kota na nzaza okomona ba hippopotame bakoti na nzaza omoni ba tigre bakoti na nzaza bete kama nini wana bakuswa muntu te nakanisi bomonaka mpe na filme wana ntango basemeki babokilo bana ya Noe batuni tata bongo na biloko oyo bakuswa biso tende nzambe alobi bakosala na biso likambo te yaso bakoti kuna na masuwa te ntango oyo mpasi esilaki biloko yonso tu wana ebomaki moto na kati na masuwa te mpona nini likambo ezalaki kasi na biloko nyonso tu nzambe atindaki Noa nde bikota na kati na nzaza eloko moko na koka te nde ye bakotisaka na nzaza ye nani mbizi eske botangi ngonde mbizi akotaki na nzaza mais mpona nini ye atikalaka pamba te ye azali mokolo ya nini ye azalaka na ye na mai mpo nini bakenda kolokela ye esika patata na bamama yo mondimi ya papa Simo Kimbangu zala esika wana mbisi azali ezali kubanga te soko mokili muyini yo ntina izali bati yonso boko kufungola mangumba wana kisangani meme 1000 bakochola bango te kasi bakochola nani yo Kimbangiste osala katika mwambe nini osala katika munini muntu mwindo alongwa wapi kanisa kale sika wana muntu mwindo alongwa wapi batata na bamama nalobaki ngai nakubanga kamingi soko nakamati mikro na bandi kuluba lukula chaku muntu mwindo alongwa wapi na jungilili kama nalobaki soko na okete nzambe akamati mabele na kati na mabele ya ingili banda bo mwana na ngai na ibaki balamu ete Adae Eve bazalaki batu mwindo kasi mokolo madiboso na lubaka likambwana yi la mokili motikalaka mokende babo mangai kana mokolo wana alibili kama nini ngai muntu mwindo nde nazalaki Adae Eve batu baseki bacholi kasi sika wa bango nyonso bandimi ya solo Adae Eve bazalaki muntu mwindo kasi tangu na lubaka yango batina mayele wana basali bakalasi ya bandenge na ndenge tango bandimi ya solo muntu mwindo nde Adam et Ève. Donc le berceau de l'humanité ezali nani ngai muntu mwindo
kasi lelo pana nini nazali zoba mayela mazana ngai na moni wa ndenge biloko baza kutambola sawa ya solo ye na tinda kai na putu akai kuyekola biloko ye bobe na tinde na putu akai kuyekola kasi soko yango eloko moko ikasewa na sengi bango eske na kutuna bango eske kuko bongisa mutabobe eske okoko bongisa ngai eloko oyo soko yango ikase pesa réponse di oyo aboye ko pesa le chef spirituel mot ye awokidi kama bukegulu badika mongono mokonji me ngai na kupesa ye mote te même soko mokonji alubi na kupesa ye mote te ngai te aribi na ngai mbuta muntu yo ozali malamu te biloko na ngai oyo la lataka soko nga na pesi yo mote makasi na ngai masili nga na lubi muninga biloko nini o lataka ya solo ye soko walati biloko na kupesa nga mote te kasi soko walati yango te papa aye kuyamba ngai penza mokolo mosusu na kota na ngai yawa na kisangani nazalaka koleka na ngai na lungo na lubutu kasi asenge papa eske tuko kumonana na kumakiti na ndako na ye alibi papa tangu nazalaka wana ndio ngono bantu bakoyiba batata ba mama ye au moins asaraki sincère mais bato mosusu babengi ngai nani grand franc-maçon grand magicien grand rosicrucien grand féticheur bien grand sorcier kasi moko te na bato wana bakolinga ngai nasalaka mabe nini yo kimbangise osalaka na yo mabe na mutu te okutumbola mwana mokete okulungwa okena ndako na yo kasi bato bamoni olati vert blanc boni bakolinga yo ozane eloko oyo olati yaya bato bamoni boyo obebisi biloko na bango bato minene oyo soko bamoni ngai kaka ai mitima na bango ekumi mabe kasi nafinga ka mutu te nakufinga nakokendaka na ndako mutu te bamama batata banda na yawa na koti na kati na mission na bimi na ngai libanda te kasi soko na tourne ledo babengi ngai nani muyibi surtout ndenge balobaki ye bakanga ngai na putu pamba te atekaki diamba ou bien chanvre ou bien bangi di kambango kupesaka réaction ya solo bamama batata ngai na koko kumema biloko wana te na yibi yango meme makasi nango soko bazalaka ndenge nini te kasi ezalaki bandeko na biso bato mosusu wana bango balobaki ye akukana na Angola ya bakeye kopesa sangu kuna na baninga na bango oyo baokanaka lokola bango bazali bato ya sécurité bapesi bango sango soko diange na ye kuna aye na bunduki bapesi ye poate akenda kubuma mokonji ya Angola ube akenda kuchila mubulu na Angola donc bo fouiller valise na ye batata ba mama ngai na memba nga valise te valise ya mama oui to kumi na le 29 décembre na sanza utazali na mubu eleki le 29 décembre to kumi na Luanda bato na biso baye koyamba biso na esengo bake kuchia biso na salon d'honneur ndenge to bwandaka bato na biso bavwandu wana bake kusala démarche pwana kubimisa biloko to memaki pamba te bango balaka mingi communauté donc to memaki mwama yebele bien tango to vwandi na salon d'honneur to jili mwantangu mulai nazara kumona kaka basoda bakoleka bato ba sécurité baza koleka kasi kamu nini kasi balubi na ngapeli kamute ngape na mama pia te to vanda biso kaka bien bele tangu to moni ete tangu izar ko medi kamu nini oyi balubi ba fouiller biloko na yo pamba te o mema ki bondoki ngayen na muta yo fouiller biloko ndio bazaro ko nganalubi il n'y a pas de problème
bafungola basanduku na babalisi otomemi na biloko nyonso tu malamu de batala bango nyonso batata biselenge tozalaki na batata nkimo bango nyonso tu batu wana bazali wana ale babandi kufungula bafunguli ndenge tolobaka na Kikongo na mbuga wana ezalaka bato nkama 15 bakolinga yo 15 bakoyina yo kukamwa tangu muntu mususu aoki bazali kufuye bavaliza papa ya solo be ya solo ake kutala mena mutu atindi bino président atindi président de Santos alobi il faut bafouiller valise ya papa na batu nyonso tu pamba te tokisa ngonde bamemeni biso bunduki président Mobutu apesi po ate abomanga yi batu wana balobi papa mutu ala pe mais bino boyibi nanu mutu wa ndenge wana te mutu wana azali mutu na mobulu te mais dikambo bino bosali est-ce que vraiment ye président mutatindi ye mutatindi ale ye mpe akakuluba na tata moko ye azali membre du comité central ya Luanda tango aoki alubi papa nani papa diangenda sona minas oui bazali kufuye biloko na ye oui na mutatindi président akamati téléphone président est-ce que yo mutotindi batu kuna na aéroport bakona kufuye biloko ya papa diangenda papa diangenda ye asia ye baza kufuye biloko na banani paraître yo mutotindi batu ngai muntu wana soko 10 na Angola tokuzalaka na la paix esikatsiko baye kufuye biloko kanga basoda nyonso tu wana na batu ya sécurité nyonso tu kanga bango baluma na ngai nani mutu atindi bango ya solo tango tovandi tomoni basoda bavandi kokimaka tika munini mobulu eminence bimana yo pardon limbisa biso mais tika munini pani tovandi tango molai boye papa ezali secret vraiment limbisa biso makamasala bisikatikawa mais makamunini wana ntango bafuyi biloko esikatikawa président pesi lord bakanga basoda yotu mingi basi bakanga mi deja kuna batata na bamama tokumaki na ndako ezalaki na 0h c'est-à-dire comme na mission na biso na gol kuna na Rwanda pamba teta na mission na biso kitoko munene bazali kusala pe ba studio ndenge bino bosali yawa tokumi kuna na tongo totala batu na leta baye eminence vraiment toki soni mais batu wana malamu nde baluba na biso nani mutapesa ki bango message wana bake ko lubela nkombo ya président na makambo bisoto boyi président sia yibiyo président na biso sia yibiyo yo zali mutu na mobulute ndenge ni bayo mema sangwa ndenge wana batu wana na tika kina boloko na tika bango banda le 30 janvier ngana longa kina Luanda tika ki batu wana na boloko président lubi bako tika na boloko ti bako la kisabatu wana ti mokoloma lelo na tuni tata wana ni représentant na biso alubi batu wana bazaleka na boloko ti na mokoloma lelo esala kanga pasi na linga kateni muninga mona pasi mpana tina na ngai kasi bazali na boloko pona nini oyo oloni yangwana peko kuno kulongula oloni anana kaka oloni loko mususu wana oloni wana peko bimaka ezalaka boyote yangwana ba mama na batata ngai nako kisabinu sonite boko mwana ngana kona kota na ndako na mutute soko na le très bien na le na ngai te na vandi na ngai même na mokoto 87 na vandaka na vandi na ndako na ngai ya mabe wana na lingaka kulungwa na ndako na ngai te ndako yango na koti yango depuis le 23 décembre 1953 na vandi na ngai na ndako na ngai ekasi ba jeune na kisasa c'est-à-dire lobi lokola na kende kite bazali na mawa pamba te balinga kende lobi babo mandako na ngai batungila ngai ndako mususu menga na moni na zalanga pauvre bagala kutungila ngai disusu ndako batu bakona ba disusu yo papa muyibi otali ndako baye kutungila ndako kitoko kasi bana balubi oye koya eya donc tango mususu bo kende baza kutungila ngai ndako na kisasa ezali groupe ya bato
groupe ya bato même ba protestant tango bamonaki baleki na ndako na ngai batali batolo balobi nzambe mawa bake kongala na bato balinguma na bisu bango na bavandi wana mais bino vraiment tata muto kusala bino musala ndenge boyi au lieu de renouveler même toiture na ndako na ye bosumba manzanza pate bobongesa ndako na ye bino boza kutika ye kaka na ndako ndenge wana eh bien bakendaki kusumba 250 tolo baya kupesa ngai esala ngai pasi na lui vraiment ezali mposa na bana batungilanga ndako kanzi nga moko na kulinga katembe olungula kabele manzanza wana mazali kuna likolo na ndako na yo otia oyo ya biso lelo yo toza kolobana badirija balubi papa il faut ndako bajeteki il faut ndako koreki ndako batata nyonso ngumba lelo ndenge bamona kinga lobite vraiment bazana kolela pamba te bango nyonso basangani na matete poate basumbila ndako ekasi bato wana bayini na ngai bakana koluba mbongo wana yibaki yango na bandi kutungila kandako te wana ezali nini joie yango na kimbangise kubanga na yo mutu mwindo alongo wapi yo zali base lelo tozali na ndingisa boko yiba yango kaka ta boko kaka message bien bino moko bobongisa batata représentant basi bayibi ndenge tosito kanisi tokobongisera de kambowana muntu mwindo donc nde azali base ya mutu nyonso to azali wana kati na mokili mondele yo mutu butaka ye oya jaune yo mutu butiye oya rouge yo mutu butiye na tambuli na mokili mobimba muntu mwindo aleki kumona pasi ba prophète nyonso tu ya mokili na lubaki na bino yango bayaki na ndako en présence na mutu oyo pabate ya vandi na ntango yoso na kuvanda kana ndako na soko minuit ou bien 2h du matin ya zaleka kana ndako soko ngana kote na chambre te mokolo wana to yambaki ba prophète ya mokili ba africain te ba mundele na ba mundele na batu jaune na batu rouge na ba mundele ba zalaki 32 to misatu na mibale ba yake kote la ngana butu na le pau zalaki 20h to zalaki pena réunion ya fête nangai na yembuta bobe na maître mbungu na bena tozalaki bobongisa programme ya fête ezalaki na biso bango bayaki na butu wana bapesanga message te kasi dikambo bango bayelaka koloba na ngai nde kasi yo mutu mwindo ozalaka na prisonnier pendant 4400 ans sikasika wa boloko na yo esili batata bamama muntu mwindo azalaki na boloko 4400 ans ezalaki na ntina nini bango bazalaki na retraite bango nyonso basanganaki bakendaki retraite na mokili moko kuna bamonaki mutu moko akendaki monanaki na bango na montagne ye mutu atindaki bango bokana komona na diangenda analobi ngai mutu pamba ngai na fusa bongo nebo ye na paina ya solo nzambe atindi biso epai na yo me pana nini nde tango oyo nzambe abongoli miso na ye epai na bino boloko na bino esi esili muntu mwindo ojungi na esika na yo mukana manzambe muzalewa papa sumbe soko za kulala te yakana na mukana nde tojungela nano totangaki mokolo wana pamba te ezali na pasi lelo bisi nyonso ya kuluka po ate mokili wana ekoma indépendant ndenge biso tozali kasi soko okumi na Afrique du Sud okenda kokutana baaviateur ya muntu mwindo bazali badocteur ya muntu mwindo bazali baingénieur batu mwindo bazali kasi nde mauvais traitement awa na kati na mokili mwa biso avant de joindre indépendance tozalaki na baingénieur ya batu mwindo mingi te tozalaki mpe na baaviateur te tozalaki mpe na baofficier te lelo otala soda akomi officier
mais avant l'indépendance baofficier bazalaki te. Lelo oyo tokomi bato minene kuna na Australie nalobaki na bino yango le 12 mai 1980 à 7h15 du matin tokomaki na Australie nga nazalaki kokanisa mokili wana ezalaka mokili ya bamondele or ke ezali mokili mwa yo d'ailleurs bino wana kisangani nzambe apesi bino tente moko ya monene ya ndenge mosusu bino nyonso bazali pembe nga nazali mwindu mais soko nakomi na Australie ngai bakomona ngai nazali pembe bato wana bazali kuna bazali solo mwindu kasi soko tali suki na ye asali kaka boye suki jungi sima elungi na bango ya bato mwindu ngai mokolo wana ya solo ndenge nalobaki nalelaka na ngai ebembe te kasi mokolo wana namona bato wana nalelaki ntango tokomi na avion na 7h15 nabusanaka te le 12 mai 1980 ezali mosika te 80 le ezali 88 tokiti na avion tokeye na salle d'attente po ate tobongisa formalité d'usage ndenge esalamaka okei na mokili mabaninga il faut o remplir bapapier na bango tokei liboso ntango tokomi totelami nalingi kopesa natali bato mine bazalaki mwana mwasi moko bamibali misato me otala bato wana balati elamba oyo bankoko na biso bazala kolata awa ya mwindo ndenge oyo bato boloko balataka bazalaki kolata ntango oyo lisusu te mena ntango na biso moto ya boloko nyonso tu ifo balata ye elamba ya mwindo namoni basapato balataka ya mwindo bashosete ya mwindo mwa kiloti ya mwindo mwa bluze moke ya mwindo bango nyonso tu mwana mwasi robe ya mwindo mentango bamoni ngai balobi est-ce que yo mundo osali mwana papa Simon Kimbangu alobi ezali ngai alobi ce n'est pas possible batali ngai balobi te yo ozali susu mwana moke ngai obenga mwana moke ntango wana nazalaki na 62 ans obenga mwana moke mbe yo ozali mwana moke okokozala mwana tata Simon Kimbangu te soko okomaki mpaka wana nde tondimi analobi ngai oyo ngai suka na mwana obutami na dati nini napesi dati nabutami nkumu na yo napesi dia ngenda kontima ex Joseph bon bobutamaka bana boni tobutamaka bana misato oyo liboso nani nalobi kisolokele lokelo Daniel ex Daniel Charles batali ezali juste oyo mibale dialungana kianganis ex Salomon batali esolo mama na yo mama mwelu Marie pabate ya se akufaka na ye donc azali su na tina na bisute ndi alongola prénom na ye tamba lubi nzambe tomoni nde yo zali mwana moke kasi yo ndime kaka ndo yo zali mwana papa Simon ngana zali suka na bana papa Simon Kimbangu bandimite na kamati passeport na pesika sita batele passeport c'est incomplet bon sika na kokanga bino bole misanga ina za koloka iloka na poche na ngai bon ba oyo bazana na carte d'identité na bango awa na kisangani bolakisa bandimi ya papa Simon Kimbangu ba oyo bazana na carte d'identité na bango bolakisa carte na bino ba oyo bazana na carte na bino bolakise makamwe c'est-à-dire mingi tumemi carte te batata na ba mama ndenge yango ezalaka keloko pamba carte d'identité mutu ntango ba flama soko obimi kuna na libanda bachi mutambo na bango kuna mutu soto o lakisa carte soko lakisa carte bakangi yo ngai esika nyonso na kokenda na zana boko na ngai
nungo wana ndako na ngai na yawa na kama tabuku na chia na poshe pana ni na butoka ngai na zana mission na biso ezebo ete kasi nazali na buku na ngai ntina izali yo mundi me papa Simon Kimbangu kama taka carte na yo mukol mususu bako yiba carte wana soko izali ndenge nini o koko kuzala mundi mi ndenge nini kasi soko ozana carte na yo yo moni ete oye ezalaka ka papier pamba otia kona ndako na yo kufuta ndenge yango esengilite ozana pasi kamata livre d'identité na yo ngai esika nyonso tu meme na kati na ndako na ngai livre d'identité na ngai ezali na poche ntina ezali ezalaka ka eloko pamba kasi na ngai ezali na ntina ya musuni kaka te kasi surtout ya mulimo ebe tango na pesi bango livre carte d'identité na ngai sika basi ba pesi ba carte mususu na ibite seko binu bosi boju yango bosi boju nanu te biso si joju ba carte d'identité ya ndenge mususu kasi ngai yonso tu mibale ezali na ngai oyo buku na ngai na joaki mokolo na kotaki kalasi na le 17 février 1934 carte na ngai ezali na ndako mwasi na ngai kutuna kasi oyo yakala usala ngo nini ngana tika yango ezali souveraineté yangai ezali na laksi na batu wana kuna na Australie tango batali ale baleli pamba te bamoni diangenda kuntima ex Joseph tata Simon Kimbangu mama Mwilu batu wana baleli abe tango baleli vraiment ngai pesinga mawa na pesi bango moto babo yake esikasika babande kolela dikamunini tango baye kutuna ngai eske mpe bisu nzambe mutasala kabiswe balubi mpane botuna ngai question boy bango balubi oyo ezali mokili mwangai ngai mutu mwindu nde mokolo na mokili oyo Australie okaka Australie mokili oyo ezali ya ngai bapesi ngai historique balubi était il y a 200 ans Nayako Lubila le 12 mai 1980. Il y a 200 ans, biso batumuin de tozalaki 14 millions. Bamondele bayaki ko amen ko la biso civilisation na bango bazalaki 200. Lelo biso batumuin de totikali moins de 300. Bango bamondele bakomi 16 millions. Et c'est biso wapi. Yango na tutuni est-ce que nzambe mutasala kabiso malgré le bina biso nzambe mutasala kabiso e bongo binu papa Simon Kimbangu binu bokanisaka azaleka mutu na binu kuna na Afrique e bongo biso koko na biso zani kolonani eh bien bantango ba leli vraiment malubana bango ezalaka tellement profonde ngai moko na kamati muswana bando kolela maman Fumadongo tele mobile na ya lele ai yembe pas moyen et directeur de cabinet ngai ben entango yeko kuteka si papa zero kulela ba mundele yoso bazala ka kirie rien de bon otala kana ba image batu ba bokola kabisa na catholique otala image o bazala kula kisabisi to zala ka kuseka kaka membe batu minene soko balaxio image Satan muntu mwindo Ange Michel Mundele. Naibite soko batu musobo mona kiangote. Oyo babokola kabisa na katolika ntuka naibite. Soko mona kiangote ezana tango oyo. Mais natango na kala balakisa li souffert. Mais il faut balakisa yene muntu mwindo. Na manzongo mo milayi. Ezabote. Et bien nanda kwa papa shinoda yango ande mage soko bomona kiyo pana ntina wana. Pama tena kuta ikabaka te image mire mobimba nanda kuna ye to zalaka pena ye mbuta mutu bobe singa loketo akutika lakate tangu to kuti image wana ngana lubya solo mewa bon ma solo na bisu eka ko bimisa allez alubi je suis le premier nègre à vous inviter okana nga wapi na kaina na Afrique noire yoko kana kona te ndo pambate balubaka binu batu muindo bolala kana binu na de kolona nzete bozale na banda kote angai mutu ndenge boyena kana kulala wapi
Ah, ça s'entête. Mutamutu. Est-ce que yo yibinga nazar mundimi? Oh, ya solo vous allez chrétien sur le même pied d'égalité que moi. Ah, nazar chrétien? Ngai na kupesa mwa matuna. Yo otambulisi bisu na mboka na yake. Okay, kulakisa bisu esika oyo boyambaka Yesu. Ntango akimaki balinga kubomba yeko na mukeli mabango. Akimaki wana Egypte ndo. Ebubumba ki wapi? Oh, na sena cave. Na sena cave. Ye azali nani? O mwana Nzambe. Ondimi yango nde ye penza mutasali bisu à son image et à sa ressemblance. Olali sena cave. Et bon, yo olala ndako ye luxe. Na ndako na ye 200 chambres. Ndako mutu moko lalaka. 200 chambres, je dis bien 200. To kotaki kuna na ye na mwasi na ngai na ba tebele to kenda ki 7. Alobi yezo boyambi na sena cave. Ye mutasaraka yo Nzambe na yo soko tata no ya eze ko ayeko tala yo okuche ye wapi. Il faut la chambre la plus luxueuse na pesa na tata na yo wo ya saraki tata na yo Nzambe oyambi na cave yango wana soko ndimine ngani pendezala mundimi okoya ko lala na dikolo na nzete lokula ngai na lalaka ndo kulubale kamandenga wana te alors ndimite ngana za mundimi zala mundimi okoya ba discussion yi kamatene isika wana ayeko ndima kasi na kugenda kama mikolo misatu même 24 heures tant pis l'essentiel okumaka oya kutala sika tokolala ka na dikolo na nzete pamba te ya lubina bisu izali fote la bisu te ngai banda babuta ngai na kumwana ka muntu mwindo azali esclave wana Egypte batunda batu mwindo kasi bango nyonso tu bazali ba esclave batu basumba bankoko na bisu basumba bango kasi yo nganga Nzambe okoko bongisela batu wana te yo mpe kutrete bisu kaka lukula ba esclave yo nganga Nzambe soko oyibinde ngai mpe nazali mundimi lukula yo okoya kutalami yango na nde andimaki ezalaka discussion munene pote ndima 6 jours kasi mukolo toyaki awa bino moko botali mbula oyo ebetaki na ibite soko bozali se souvenir mukolo wana oyibi yango ebe tango bakamata imperméable balatisa ye alobi te ye papa aza kupola mbola bongo nga na lata la mana ndenge nini tokenda kumuye ti kuna nanda kuna ye ele lante mena kenda na Lubumbashi kuna nde tukenda kukuta na president pamba te masolo wana sina lubakende bango balubakende bisto kolala kandi kolon nzete tango tokumi kuna Lubumbashi ya president biso pia azala ka Ilombe alobi bon ça sainteté oye boni mikolo mizako leka ndenge nini ndo mikolo nanga vraiment muto atambulisi ngai na komiti na Guadeloupe tango yo zakawa sona minasa mema te na mboka na yo na kenda pe sikaona ukunda ki mama tasambira ka pe kona na ye papa na baninga tukumaka na Kisangani sika lelo te yokotala yo president Lubiba oyo ndakwana ya yo oyo ndako ya secrétaire na yo oyo civila yo surtout wana ye mutamutu azana ndako na yekona yalubi tokulala wate mais biso moya kulala sayo na likolo na nzete ezalite daya papa lubi donc papa pesa ke me te solo laki alubaki na ngai yango biso kulala likolo na nzete tala bandako batata na mama muntu mwindo alongo wapi est-ce que basababa kozala kate etakubongisa ta elamba na ngai fo mundela asali la ngai na lati ba society na bakulu mokolo nini ngana kubongisa elamba batata ba mama batu bayini yo pamba te opesi pona yo valeur omimoni nde ngapenda zali muntu sur le même pied d'égalité que n'importe qui lelo tozali kokende c'est-à-dire bokan satende eno kamata avion lelo na kujonga kisasa na tikale na bino mikolo mingi awa ena linge na tikale disusu mikolo mingi awa
Ntina Isali. Bon, c'est quand je sais très bien que vous êtes des universitaires. Je ne sais pas si vous allez réellement supporter la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cette situation est laquelle? Quand vous allez à l'université et que vous allez vous trouver à côté de ceux qui ne sont pas kimbanguistes, et quand ils apprendront que vous êtes kimbanguiste, quelle sera leur réaction? Je crois que ça va peser. Mais je pense qu'ils vont se moquer de vous. C'est en connaissance de cause. Et moi, j'ai toujours partagé leur point de vue. Ça montre leur ignorance. Les jours qu'ils vous connaîtront, à partir de ce moment-là, ils vont vous respecter. À Kinshasa, quand on voit, par exemple, Maître Mbungu, c'est un membre du comité central, c'est un docteur en droit. Mais puisqu'il s'est fait kimbanguiste, on se moque de lui. On les trouve vraiment ridicules. Docteur Bazinga, qui a été ici secrétaire régional, un homme comme celui-là, vraiment se faire kimbanguiste, celui-là c'est un savant. Je pense qu'en Afrique centrale, ils ne sont que deux pour les maladies mentales. Ils ne sont que deux. Mais puisqu'il est connu kimbanguiste, on le trouve vraiment ridicule. Un homme comme celui-là, devenir kimbanguiste, c'est tellement humiliant. Et vous autres, en tant qu'intellectuels universitaires, dès que vous apprenez que voilà, vous, un intellectuel comme vous, devenir kimbanguiste, c'est ridicule. Hein? Et vous entendez ça, vous vous sentez déjà minimisé. Oh mon cher ami, vous avez trouvé votre voie. Je pense que vous vous êtes taillé la part de lion parce que vous avez fait le choix de devenir kimbanguiste. Restez-y. Il se moque de vous aujourd'hui, mais nous verrons ce qui arrivera. Le bon Dieu n'a jamais menti. Donc ne vous sentez pas abandonné. Le Seigneur est à côté de vous. Restez un fervent kimbanguiste. Tant bien même que vous soyez docteur en droit, docteur en philosophie et lettres, ou bien maître en philosophie, il ne faut pas vous en faire. Restez un kimbanguiste. Je pense que Mouta Bobé va vous présenter quelques films. Des gens qui sentent que réellement cette voie est entre vos mains. Donc, kimbanguiste universitaire, soyez fiers de l'être et restez-y. Ne changez pas votre opinion. Même si vous avez fait ce que vous avez fait, pas de ce que vous avez fait, si vous avez fait ce que bana moke kasina nwana muyibi wana yeta mwana moke ajuya ngona nani tata na ye ou bien entourage na ye woya wana nani wana dilangenda muyibi amususu c'est un grand franc-maçon bamususu c'est un grand magicien mwana moke ajuya ngona nani na mokolo. Donc universitaire kimbanguiste, restez-y et vraiment soyez fermes dans vos positions chrétiennes. C'est grâce à cette position chrétienne, vous deviendrez un peu plus tard, si aujourd'hui on se moque de vous, ce n'a rien. Soyez fiers, parce que vous suivez la voie qui est légale. C'est notre voie, c'est celle-là. Nakolobaka muntu mwindo okokenda wapi? Faut changer la peau. Faut changer la peau. Au kamati biloko lati, au pakuli, kasi. Soko biloko ngobe bisiliki okumi mwindo tout. Ils allaient pas être, hein? Mingi nazalaki kumwana batu mususu na kisasa kitoko kasi akamati biloko wana pakuli biloko wana bisiliki ale omwe kumwana kumi mwindo oyo mwindo azalaki na yango oyo aboyaki oyo eleki batiye ezali bote yango ana tikala nayo mama ndumba obe tata tikala nayo muntu mwindo ndenge nzambe apesaka yo ezali nayo fierté. Donc papa na mama nasi na lobi mingi penza
muntu mwindu alongo wapi ba grand prophète de ekona na Petro wa liboso tanga sikawana ngamo na arbitre Petro ya liboso mokabo ya mibale tokotanga yango mobimba nzela ya liboso pe libanga na bomo ipe libota na bule na bongo bobwaka mabe nyonso mpe mayele mabe nyonso na bokosi na bilulela na matongi nyonso lokola bana babotami bobele sasa ipi bakoyoka posa na mabele sembo na molimo ete po na yango bakola kina lobiko soko na solo bosili kosolola ete nkolo azali na boboto boyaka epai na ye libanga na bomoi liboyami na bato kasi liponami pe likumisami na nzambe bino pe lokola mabanga na bomoi botangama ndako na molimo bozala banganga na bule mpo na kotombola mbeka na molimo ekosepelisa nzambe mpe Yesu Kristo zambi ekomami kati na makomi ete tala nazali kotia na Siona libanga na moto na suka liponami likumisami mpe oyo akondima yango akokufa na soni soko mokete bongo lokumu na yango ezali po na bino bandimi nde po na bango bajangi kondima libanga liboyaki batongi esili kokomama moto na suka ezali pe libanga na libaku libanga monene na kotuta lokolo bango bakotutaka libaku awa ezangi bango kondima liloba baponami po na likambo yango nde bino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na bule bato baponami ete boyebisa malamu na oyo babyangi bino kobima na molili kokota na moi na ye na kokamwisa liboso bozalaki bato te nde sasa ipi bozali bato na nzambe bozwaki mawa te nde sasa ipi bozwi mawa bolandi bolandi ngo malamu okiti na wana balingilaka bato balingaka yote lelo yokomi muntu tata toluka esika wana na mokano manzambe bango balubi ete boluka liboso bokontina likolo maso bakopesana na bino ndenge bino boluki liboso bokontina likolo yango wana ne mokili moyini bino batata na bamama tobanga te tokosala nini tokosala nini tomoni mpasi 37 000 familles ekangama na ntina oyo lelo mutu nyonso to atala bakimbangiseka balati vert blanc biso moko ntina na yango tokoyibaka te ya solo tozali baponami pamba te mutu nyonso to mutu monene aya kota yo boye et surtout yo kofukama liboso na ngai c'est ridicule oh yeah mais vous en avez limité c'est ridicule en quoi